bakatela kende toki 20 ans na l'état mais 20 ans bakateli wana eza musala nini eza muke 20 ans ezaki na bato mibale bakufa soko moko so akufi ya FARDC amonani pete eza manga malukuta ezuwa kaka zuwa kanda kaka zuwa kaka po ye moko atika na eloko te mwasi azo voyager ezokende babene kosomba biloko na ye ye mutu azondesa ndako ye mpe ezakufutela ndako papa zuwa kanda donc aza na eloko te ndimi ya solo pena bino bosepa bino kono bopesaka accord te bosepela ti bosepa bamakangu ne mpe bazalaki na kati ya bamakangu bazali na kati ya banani ya kati ya ensemble na ye eza na makila oui makila malgré séché ekauki tomoni bien ke eza na makila en tout cas mosusu eza wapi Pasteur Mangwanga sa na jugement na ye alobi ndenge sengeli te. Bonjour chers internautes de la cléboa.com. Je sais que Boza est belé, Bozo Landabiso. En tout cas, na CP mingi ndenge Boza toujours présent na chaîne Abino. Cléboa on informe Abino chaque fois. Bolanda qui dernièrement li solo oyo ya Pasteur Mangawasa, oyo ya bomaki famille na e. Alors Cléboa est quitté sur terrain. Tous en la carte parcelle et sika makambo ele kanaki, tous en la famille na ba papa. En tout cas, pas ses amis na mutema na kokolo bebele, en tout cas, tout ce qui est dans la famille baloba. Ba expliquer concrètement les kanaki et salemaki à tête reposée. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon makambo eleki aboye. Pasteur Mangwakasa yende kolo mwasi na bana. Mais ezaki samedi na ba butu ba 22h. Papa zwaki bambeli abomaki mwana nanu ya liboso. Après ayeko tia so mwasi na yembeli na libumu michopo ebimaki. Ayeko tia so semeki na ye mo grande sœur ya mwasi na yembeli kota mabele. Ayeko zo mbeli atie mwana na ye mususu zo mbeli na mukongo. Mais mwana ye moko alongolaki mbeli abwaki. Bon de temps et papa aza okima wana akutana na batu na kati ya wenze na sekuna na ba 0h bakanga kie kokanga bakanga kie ba memaki na kalamu komi na kalamu. Bon moyo moko akufaki bamemi bango tina gazob na gazob mo ete bamemi tina kankoko samedi moko akufaki len merveille mutakufaka samedi oui lundi mama ayeko kufa mardi mwana so muso ayeko kufa ya mwasi mais grande sœur ya mwasi nde aza grave aza na hôpital ya mwana siko bakufi 3 moko nde aza na hôpital hôpital nde bon aza na kankokolo ngana aza noko ya mwana mwasi oyo babomi na mana dini mwasi apase makambo asali eza malamu te po le mardi wana nde bakomaki na parke kalamu bajujaki ye bakatelaki nde toyoki 20 ans na l'état mais 20 ans bakateli wana eza musala nini eza muke 20 ans ezaki na bato mibale bakufaki soko moko so akufi faut babanda sous procès mususu après balobiki na mwana moko fa futa $20,000 na $20,000 on tokosala na oni ya tolobiki na président de la république papa Félix akota likambo pour famille toza kuna place ya kobandela te na mama président akota likambo lelo nde tovandi botokuti meme na parquet ya kalamu pa bourgmestre mais tokutani te mais lobi tokozonga do place ya kobandela kuto eza te mais sango etamboli bango balobi ke ye ipari akoma makangu ya colonel est-ce que colonel ya la police ou bien ya FARDC amonani pete eza manga malukuta ezuwa kaka zuwa kanda kaka zuwa kaka po ye moko atika na eloko te mwasi azo voyager ezokende babene kosomba biloko na ye ye mutu azolesa ndako ye mpe ezakufutela ndako papa zuwa kanda donc aza na eloko te toyokaki ndenge elekanaki ndenge etalamaki mpe keno banosaki keno bana bazalaki ya ye te na kanda wana nde asali ke bana wana yazwa bango bana mike po niese ayaka na bana ne mibale ya mikie disons ye nde
Ye muta bokoli bana na me alinga bana wana te. Comment c'est possible papa yo kono bomaka bana mbanda mibale. Bongo misato ya yo moko tiki. Non, bana bomi aza ya mbanda. Ya bana mbanda, bana ye moko muta bokoli po bayaka bana mais qu'est-ce que bakomba jeune fille. Mais nanda ko alinga bango talinga ka bana na. Est-ce que bino boza au courant likabolikana ki entre ndeko na yo moi sina colonel? Toyebi colonel wana te. Colonel wana pa yebi ezaka biloba loba ya batu kaka mais lokoti. Ezaka mobali soka zote ya libanda ko finga mwasi. Kaza na makango colonel. Mais toyoka ki papa aza pasteur. Papa aza pasteur munene. Alaki pasteur ya Kutino, Malongwa. Kutino Fernando. Ah oui. Bazaka na yeme babebanaka, siko asali ya église ya yemoko. Église kuna tanga mona zoko kufuta sute, siko koma koteya awo na kata lupango. Na kata lupango awe sika toza? Pas tozali, pas bomeli bango. Mais papa na komona boye aza mutu moko même so liloba nzambe aza pasteur biso tokendaka ba église asa likambo boye. Ozomona ngo ndenge nini? Yaza sous pasteur te, aza assassin, pasteur assassin. Assassin. Si alobi aza pasteur assassin, siko bandimi na ye balobi ni na likambo ekolo. Bo bandimi ya solo pena bino bo sepe. Bino kono bo pesa ka accord te bo sepe lati. Bo sepe ba makangu ne pe bazaki na kati ya ba makangu. Bazali na kati ya ba nani ya kati ensemble na ye. Ba ko sepe la kaka. Pour mingi bazolo baloba ya solo bazaki na makangu si bango mona ki. Mais ba mère wana kezaki ya solo. Bango bazo confirmer mais ba mona na bango te. Eloko moko pété, eloko moko te. Likamanda kwa bato. Bango bazo kota ngo. Nozala ngo na ba pasteur mususu batikali basala kama pe. Ba pasteur nyonso wana bango ba miteya, ba mona makambo bozo sala. Obizo to la na mateya na bango ya bien. Orke na CC baza makambo na bango mususu. Po un pasteur akosala kama boite. Siko na bana emisat o batikali ya botina mama. Baza envie toza na bango moko azokisaki na lokolo moko azokowela mbeli na tata na ye moko azokaki awa. Est-ce que papa amangawa samela masanga? Amelaki masanga samedi wana bato nyonso bamonaki. Amelaki masanga ya pembe wana ba whisky na bango wana. Masanga pembe ya ba whisky. Eza kombo ni. Comme qu'il faut condamner à mort. Aza mutu moko président Fachi bato azoluka nde bango wana. Foko éliminer ka bato ndengo wana. Na justice ba promettre bino nini? Na justice, bon, makamuna ne sili benate, hein. Pour biso toyoki à 20 ans kaka. Après na mwana mo fa des dommages, après c'est $20,000. Yé moko ko daza na eloko te. Bongo justice pena est-ce que kata mabongo mbala moko. Ba bengi même famille te, famille biso to moni toyoka ika ni ba jizaki na terrain ya kalanga. Tozalaki wana, mais ba bengi biso boyete. Ah bon? Na sans soi. Parce que na nazo ki responsabilité ya makambo. Papa leki mutazwa ki papa leki ya moi. Papa leki aza présent. Toza na ya. Pale kaza. Benga na beau frère. Ok, dans ce cas, papa, olobi kombona. Papa Kusakana, Pierre Kusakana. Naza noko ya Nadine, chef de famille. Noko ya mwasi. Nani oli poteza na makila? Eza na makila, oui. Makila malgré séché et kauki. Tout le monde bien qu'ils ont la makila. En tout cas, mususu eza wapi? Mususu eza na papa leki na moni oza présent to mona ki na procès le kana ki kuna na kalamu na parquet à kalamu malobano ezani likambo pas c'est comme libino likambo pas si eo ezali ke bana nanga baza so invité eza pas makasi na regretter passer mangwanga sa na jugement na ye alobi ndenge sengeli te aloba ye mutasali mabe abani koloba ba mensonge siko na koloba nini pona passer a lolenge wana pour nazalaki na ye samedi awa na bandi kosolola na ye concernant mwana mwasi na ye po ye soki ayebi ke nadi nazalaka na makango ndenge apanzi sango na mwana aza na makango ya major biso major wana toyeba ete toyebi mpe major yango te mwana nga mpe ayebi azwa mwasi mobali te eza question ya jalousie mwasi ayo ede yo mwasi asala nyonso oyo banosala mabe ndenge amona ngala ayaki samedi ayambi nga olela ayakisi nga jatabi bokilo bongisa libala nanga mwana azolinga divorce pourquoi nga na posa mwasi nanga na solo na ye yaki bongo na bondede na calme ye kaka eloko mona reteni alobi nanga ke papa nanga akufa baboma ye na basoda na rébellion baboma ye na misu na ngai babeta ye masasi na tuni ye bongo papa na kufa eza na rapport ya lisolo ya ngai na yo mpo yo bengi nga tosolola apropos ya mwasi na yo
libana nous kufa moi ça déclarer divorce na tout nier moi si nous déclarer divorce pourquoi il y a pas de fumée sans fait c'est que y a les kamoza na ndako na yo abi pardon papa sala to bon ça libana na Nadine na bozala calme na koti na shorana Nadine ya ko melati libanda ninga lobi ke balé saraete bala c'est bon ti wala bala mela libanda na sala kiam si moi sinon moi sinde maman de azaki kozwa responsabilité ya papa manga ana nyoso ndako yem tafutaka ndako yem tafutaka classe abana yem tafutaka bakam nyoso yem tasala c'est comme na niveau wana moi ça zo salela yo azo sunga yo azo épauler yo comme atia niveau ko yo kele zuwa ko boma ebongo lobi bon en tout cas ngai nazana na nikamako bate devant Nzambe Nzamba talaye amoni jida tanga bom a teki Jésus-Christ conscience c'est ça là qui siko ya jida azongi simbongo pa ba sacrificateur a mbongo na bino bona mais suka ki abwa ki mbongo na place OK na mbongo na za susté enfin à se pendre jida a kena ko se pendre sur la justice balobini susté oyo leki kune salinga pas koleka nini lisusu papa salinga pas na talinga bi Dieu apprendre ba responsabilité d'attaque souverain. Donc, en tout cas, parce que, président Fachi a le bien que l'état de droit. Mais, dans la bataille, tout le monde a l'état de droit et ils ont réagi. Mais ce qu'on a sait, c'est que nous avons côté de l'aventure, les magistrats, les avocats, vous défendre Moutasali, mettre vis-à-vis de Bomi. Il y a un avocat qui est qui est on va défendre donc à lobby ma bébé non ça linga passe donc peut-être Natalinga bon n'apprécier Moussala présent fâché à sala pour la justice azoninga zong sa justice mais batu misuso bazoninga balongula bango batu wana donc ça nga passe bavoka bazola na mbongo ba mettre avocat ba mettre avocat bazo défendre mangwanga saka bomité bazo de abomité que non en tout cas pasteur à côté pasteur à Nadine à mobile tala ezabio mususu mama motokola nga Nadine azana mobile mususu na ndako fuba bengana ka mangwanga sabima yo mukolo ndako makangwa ya major akota na mwasi na ye yo bengana nga papa na ko biloko na intimité na bino kofinga ne na kota ki na koti na ndako na trouver Nadine nga pourquoi Nadine nga na bala Nadine jaune Nadine ngai na liambongo ya papa yo mangwanga sa et comme na point ya kokumwa ke olingi susu libala te pourquoi abi papa na lembi na koma objet ya nini ya oyo babenga nini ya exhortation nini babenga évangélisation mangonga ça évangéliser batu na coin pour na kombo nanga oui ko prêcher te me ko loba mabe nanga ndumba mwasi bomo na yebo ndumba akotsa libala na ndaku wenzo nyoso bayebi nadi nabi noko papa leki mutokolo nga na yebi ki mobalo abimisanga na miso bato na kosala mabete na kosala bungulu te ngala kendeke banini mbongo ga kenela ba Dubai azwango pa ya bandeko nadi na bandeko musuba na poto batindela ba biloko ya teka po azongisela ba mbongo moni ndenge avancer na ba position wana amoni a progresser mayele anadini donc on dirait Nzamba pesa et moi et loko moko boye yanga progresser nango mais bino mbale na mo tambale progression Nadine ya yo ya mobali azomona contre bani ko finga Nadine yanga dani la ben alobi na non papa na ningi nanga susté to continuer pour wana samedi mais après abi bon lokola za mobali soka changer so onengo to ko fanda ne to ko soka changer ça va ça sans quoi na okoka sute samedi na pesi mukongwa ande na pesi ngabona oya dimanche na 14h to sola dimanche on a 14h ko kakite à 22h samedi baza 3 nani eza
ye mongo Nadine Merveille akufaki le premier mwana Nadine ayaki na bango libala ya mibale ya misato nani Deo Gracias Mobali mwasi peka azala ba âge bon azaki déjà mbinga mwasi donc nazawa donc nazolela butumo il faut banana basunganga ya makambo ebele surtout mpona etali santé kosala mpona biso mais nasengi kaka na bato ya mawa et surtout gouvernement bato mama première dame bon atala na likambo oyo soki bakoko assiste biso na makambo pour 3 personnes okunda bandeni bibembeza bon moko mibale eza na morgue kankokolo po bakufela kuna moko eza na mama M utaki na kankokolo batransfera na mama M internaute de la clé boa. Alors boyoki makambo noko alobi pe o papa leki alobi mingi alobeza te souci émotion nyonso esangani pasi na motema toyebi te tosala ndenge nini boyoki ba oyo noko alobi surtout papa Mangawa azalaki mosali na Nzambe boteyaka biso maloba ya Nzambe tozala tolinga bandeko na biso ata moto ayini biso ata moto asali biso mabe tolinga ye. Alors naka o etali problème etalaki toi conjugal na bango bien sûr pas ezalaki mais na yango pourquoi pas kovandi sa famille kosola na famille abengisaki papa leki alobi non problème te akoluka cha kimé moko pasteur Mangawa sa bengaki papa leki boyoka kindenga lobi ba pesa kimé alibala na bango papa leki kopesa mukongo apesi makambo tikali kosalema pourquoi kozwa mbeli mosali na Nzambe okoma tina niveau ya kokata mutu libumu ya kokotisa mwana mbeli na mukongo en tout cas interpellé pe ba pasteur mususu bisika bozali boteka biso maloba na Nzambe toyoka kabino botangisa biso makambo etali l'amour du prochain to pratika kango. Voilà chers internautes de la clé boa na ça esika sene salemaki. Comme vous pouvez le constater, bomona ki ba image o kit esika maman la dina vandela kinde bomoni ba makila, bomona ki pe li puto ezaki la makila ya yende kona biso merveille ezaki na hôpital. Pas ces makasi souci liboso bato bavandi matanga. Voilà. Donc na kati moya to côté ezate pourquoi parce que bomoni de bazo bongisa porte kuna à la police pe ezo déranger bango balingi te bato bazwa ba image kamama to sali effort na famille ba autoriser biso chaîne clé boa et kota pona kozwa ba image eza pasi mingi kolanda makambo ezo salema na mboka. Pourquoi jusqu'à quand motema mabe kotikala koexister na Congo ozo mwasi na yo mama na yo abata boboti na yeba na bosali autant d'années ya mariage c'est que bolingo ngo etikala kana malobeza susu na motema te ozo na niveau ya kozwambeli kokotisa tina bana. Voilà lelo 3 pertes ya vie abato kei vie abato ka bo avenir abato suki ka boe to sepeli ata mukete to raki sango avant-hier de Gracias ya kufaki. Le même jour, merveille à Koufaki, puis maman Nadine à Koufaki. Batumisa tu vas koufi na affaire. Famille lobby, 20 ans au Bokateli Bango ezamouké. Na justice zo senga, justice à revoir. Batu va koufi siko misato. Est-ce que pasteur Mangawa ça zo mérite toujours 20 ans wana? Et puis justice selon makambundo ko a lobby. Bazo mona makambo ngo eza flou balobi ba pesa $20 ba dédommager bango $20 par personne. Alors famille pesengi aide ke ba ebesika ko bandela te na makambo bibembe misato bato bakokunda ngo ndenge nini ebembe moko bomona ndenge ezala pasi bato bazo se démêler kotambola mutu to kende boy to sala boy cotisation tout ça mais o eli bato tragiquement boy du coup à l'improviste boy mutu akufi bango bandela wapi. Alors les gens de bonne foi bon hésiter te koya komona bango ko faut soutenir bango de loin tout comme de près tous en ma venir Mateba juste na coin ya Wenze
Voilà, toza na kati ya matonge makambo esami na kati ya matonge soki ozowuta justement na Pongabi, c'est pas loin, juste à partir de Pongabi oko se renseigner bakolaki so adresse soki oza na imprimerie de koza na imprimerie otuni bakolaki so adresse. En tout cas boyoki ndenge famille elobi bamosusu bakoki koloba te mpo pasi eleki makasi na motema. Cher entendeur de la Club Boa nabandi ke bozalaki ebela kolanda biso na chaîne na biso souci eza makasi komona événement scène lieu de scène ndenge elekanaki pasi sans plus tarder ba image eza na bolandango pe merci na ndenge bozalaki